bisanga pona quand na lobel boso bo utindule bozonga boye eloko malonga eosana nango te yango to esengaka ke to fanda na biso mais biso te menga nga pena na kolo masolo ba mateto ba yebi nga nakutana nga nango te na yebi te sonde na koluba nakutana nango jamais nakutana nango te pona mona pesini pe ya mabete tom suba ko ningisa o na par na yo mupanzi na yo na yebi na onzi mamba moko te fona sala mwa loleso na onzi mamba moko te fona sala mwa loleso. Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité ou Réalité dans vos maisons, dans le métro, certainement partout où vous nous suivez. Et encore une fois de plus, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Alidor Luyeye signe la prise de vue, également Jordan Panzou qui réalise cette émission dans de très bonnes conditions. Clin d'œil spécial à la star Jojo Raissa Vambili qui entre le 4 mire également. Nous pensons au sponsor officiel de cette émission qui n'est autre que Yadjani Tantonga Mpoutubanga Mituri depuis Suisse-Hollande. Yekote Netopé Maka. Merci à tous les partenaires. Nous avons Taboufa tout top modèle qui toko taïpé mbonga solara bien. Merci à notre sœur Jolie Lukombo depuis Genève, mais actuellement à Kinshasa, Tozane na Mabele à Outi le Sambo. Toza déjà na Kin. Merci à mon vieil Roger Dey Mampouya qui n'est pas oublié. Clin d'œil spécial encore une fois de plus à véritablement femme d'affaires Chouchou Natatila, Maloris la Congolaise, Malolo Coca-Cola. Neymar à Paris Saint-Germain, et également Aristote Nongala, un footballeur qui évolue du côté de la Bulgarie, Alors sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous allons recevoir notre invité. Comme d'habitude, donc l'émission Toyambela Rabino de temps à autre, tous qui ne départ et d'autres points de ceux qui ont écrit l'histoire en fait. C'est ceux qui ont couché quelque chose par rapport à l'histoire. On s'accroche tout autour d'eux, afin que tout découvrir Marambozali Koleka. Mais seulement, il y a une petite précision en ce qui concerne ces émissions où nous recevons le dame en général. C'est-à-dire ici, il n'y a pas de parti pris. C'est-à-dire nous sommes impartials, je précise. Et puis, ils allaient répondre à un règlement de compte T, ils allaient répondre à les parties X, O, Y, T. Mais ce qui est vrai, nous nous sommes dit, nous allons mettre cet espace en jeu, afin que les femmes aussi puissent s'exprimer. Parce que de temps à autre, nous allons toujours dans moi penchant vers les hommes. Nous connaissons Bali, il y a Salaki Boye, mais il y a aussi pas mal de femmes qui évoluent bien, qui ont toujours donné les meilleurs d'eux-mêmes, enfin, qui va payer Sabiso et Logomo Boye et que c'est Pel Sabiso. Nous avons des femmes artistes, musiciens, sculpteurs, peintres, c'est-à-dire, ça est belé dans le domaine, et belé au bas si vous allez est vrai. Mais biso, tout le qui awa, tout peut savoir quand même micro, balo bagape, tout et bagabango. Alors, nous avons le plaisir de recevoir une danseuse, ça date de longtemps. Peut-être bah oh mon aïe bana ma tête, vous retrouver oh yeyo oh kalaboué kenda wapi. Toye ko tambola, toye ko lokelabino ya. Ici nous sommes dans quel quartier? Bana ma tête. Ah on a Batang. Mais na ma tête tout à la gana Kinsaku, tout à la gana bana Pudi, Batende,
Ngilima, Anunga, Malandi. C'est-à-dire, ah non. C'est-à-dire, ancien tout y a ma tête. Ressortissant tout y a ma tête. Tout ça, nakati ya mabele na bino. Alors, nous allons recevoir Muzi Wazali, danseuse au Monakala. Mais tous Misaël Soussou, Lelo. Muzi, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé pepele. Muzi okenda wapi parce que bato bazo ba mona ba tunso bazo ba na bien te mais ba koyeba kala mingité. Okenda na wapi? Nazanga nazali tozana biso kana Kisasa. Bon tovanda na biso. Na habité sonde na koloba. Ofanda na okaka. Navanda na pona uti na monde ya musique. Monde ya musique na mona imomba makamo boye esala neti kaka. Yangwana esengaki bakanda sonde navanda mwa muki. Mais tozali. Merci tozali uti na monde ya musique esala ki mwa bele mais tozokota poto iba pena nini okuta na kinango. Alors tozonga mwa muki. Obandi musique na âge nini zaka be verbe nini obandi musique. Na bandi musique naza na 19 ans. Wana bandi na groupe nini? Na bandi epazi makanda na matete na babuma. Epazi makanda. Tozobeta ya mopa bimisaka biso mo bandule bani. Ba concert tamoko boya ko senga te ngana longwe na nga pona mona bien te. Toyaki ngane na bende camarade na nga Zizel Olympia. Azalelo na rataba yebi kafi. Ngani na longola ki na bende susu pate pelo mais to beta na biso e bakanda na yango senga ki ke to fanda na biso mo muki nga netinga na fanda na nga pona mona clarté. Alors on mona clarté na mamba musique yango après kolongwe pas zimakanda ouais okende wapi kolongwa pas zimakanda na yoke pas templar. OK templar na batende mwana nzambe temple mwana nzambe na batende Obeti pas templar, tolongo pas zimakanda, tu pas templar, après pas templar, o mekai ko tambola na moi ba groupe mususu. Avant to kota na muzindo ya histoire ya makambo kutana nango. Alors, ba groupe nini o kenda pe obeta pe porte, o kepe vite fende za la kaka. O kenda na ba groupe nini. Na tambola na nga, na tambola ki na ke na viva. Alongwe na ke pa emebwanga na wenge kumbela. Na ke pa marai na El Paris sera carte jaune tombo ay ba préparer na kende pe na sala mo ba test ka ndezala mais c'est long kaka alors to tasiko na makamba réalité ya ndule lelo muzi okuta na kati ya monde ya ndule likamuna no lisolo to idée likanisia ko bina po banda ko bina e uta wapi obando bina no kaka na quartier bato ba utalo ba osepela na mambo zo sala to ko bina idée wana ko bina na e uta ki wapi. Merci. Idée wana ya ko bina e uta donc na ko loba neti eza dona biso po ba grand frère na nga déjà batambola na monde ya musique ba grande sœur yango esenga ipe bon na ebite na ba quartier na bando bina te mais na bina na ba église na Saint-Alphonse na uta Noirite Joyeuse na bina na ba messe na comprendre pété bon ti ko senga ke otiki bonzambe to kota bambangu kande to bando kende tonto kola nde ya ko pesa nga ko esprit ngamo kaka na kendaka aluka nzela ya libanda bani beta na biso na tambola pe bon na ebite o ayebi nga micho mona nga ayebi. OK, peut-être le lot quand même moi koko la paix depuis en fait naso to nito ke na mamba musique osali combien d'années est-ce que ko yeba susu ba nenyo so sali na musique ko yeba susu no yeba neti ba combien d'années so ça ngi nyonso depuis au bandati tant au tika ki neti sali combien d'années na musique na kolo bana na sali ata ba 20 ans. 20 ans beta. Oui, na beta raté mais ba benganga. OK. Ba benganga so masolo eza ba benginga jamais ba robosana nga ponga pe na mwana oni. Ba benga na bonga yi. So esengi to salga masolo ndezala mais to sepela raté. To sepela raté aussi sa masolo boye ba finalement ata mwa muke zua. Mo pe to boti na boti déjà. Na bana na nga na boti ozonga ndaku mo boye
moke eza te mwa moke bapesi yo esengaka fosa mo eloko moko boye esimba te moko ovanda oraisonne kaka esuki naka na motema lelo quand même okomi maman okomi na combien d'enfants bana combien oza na bana 4. ok félicitations parce que oza maman déjà bana 4 alors toujours maman parce que musique eza vaste. Il y a eu plusieurs réalités où beaucoup de temps on a katia monde de la musique. Alors prenons d'abord ma référence, c'est-à-dire que série Yozobina, na ba orchestre, ba danseuse dino bando ça la peut ba succès net si c'est na yo pozobina, sur tout à l'heure son envie voilà musique à côté hôtel azalaka, tout me capé kozwa référence que série ya ba danseuse kingani quartier latin banane ba danseuse no ba série wana. Bon net na viva. Bato on ko régner wa liboso na eba ba ser na nga misusu. Bah, côté sotobi total bien net ba fioti petit nanga Marie-Paul Nangilima comment Anya danseuse bazaika ebele na quartier la te oyebana na ba danseuse na quartier la te bon na ebana na ba danseuse te na yo yebana na bango siko batan o OK to bando mona ba ser na biso ebi kombo mais ko fréquenter penza tozale na ngoti. Ok. Alors, au bandi, ma musique c'est que tout à mon kati parce que au beat quand même on a un groupe union sur toi na au leki bien que le lot dans c'est ça l'inetika et décevant parce que déjà na koyo quand on ngozolo ba ke et puis si tes jours c'est-à-dire que aux déception na maramandole donc on netika moto mo mutu va décevoir côté à bolingo parce que yo za côté mamandole parce que nous la za neti mobile na yo neti papa neti maman mais un temps aux déception côté wana. Tant au côté na mambandule nini oyaki komona oy comment ko baïser o mambandule tant au côté ce qu'on a mambandule ce ko bi atenga na combien danseuse o le côté o pena ba obelela yo na quartier senti que non so leki il faut ba beta li solo ce ko oban nini ban ya liboso bano senti que comme ko lembiso mambandule zaka nini bon ya liboso bande ko lembisanga merci ndengo tunanga na sepeli eloko bande ko lembisanga ya ki ko lembisanga pona quand on est dans le bel bosso, bouti ndule, bozonga boye, et le comme longa et au sanangote, yangoto et sengara ke to fanda na biso, mais biso te menga, nga pena na kolo masolo, bana mateto ba yebi, nga ne kolo pena libonda si chakudo ya nga, na binango makasi, na kozwa déception po na zo le côté ba ebinga pe comme na batamo bozo le kabwe ba obelela yo o le kabwe ba obelela yo donc yango na bana mama musique do yo zo sala na yo osali ba danse na yo obini yango pe o moni keno epesi makamba to akomi ko bina binango par ci par là mais yo moko ozela ngo eloko mote izani to rien na zoate donc na zoate on a yo belela. Mais attends, le leader où on travaille na bangwana et vraiment na kino oyena ilo mo bien bongo ba sepela nango public ve sepela nango attendez ala na nenge de la part kino petit nga ya na nuboye a solution na nemo boya nenga kuzu e bando zalati rien elote elo côté ba sepela na okaka donc un mo ba mbote ba bonjour ba bonsoir ba ola kayo mais o swati. Bon, c'est pas nous, les lourds mots, ça l'a imaginé. Ça les lourds mots, c'est que, donc, autant, mais ose rien. N'habitez son rôle bandé. Mais biso, et l'homme comme ça, biso, c'est tout mon habit, nous déjà, boina, n'enga scène, bobina. On a tendance à vous envier, c'est comme si, bah, danseuse, bah, ça va bien. Bon, bah, trafic, mon boy, là, biso, mon égueno, tu sais, déjà, l'inette, au bendika, au fan, quoi, mon boy, ça m'a tout charisme, surtout quand ça, qu'il y a une poche, puis moi, l'eau, côté. Mais tout comme ça, tu as mis bino boy, tu te zora et l'eau, mais bon, nous sommes les leaders, na bino na te, que nos bisotala, on appelle la bimise l'eau, nanga, bobi, nango, et simbi. Est-ce que beaucoup de sangata de la part que moi, l'eau, nanga, côté? Ah, on va expliquer, n'est déjà, ça, ma solo. To beta ton biso ba momi obenga momi na telemi liboso na pese le romobo suka filmer et loko wana donc au marché au tambola au zelo côté na o sepelate nde wana ya mobo to benda na biso ba leader na biso ba fo o nga leader kingandi to utapa na yo mais to kuta na rafo ebelaka yo leader na biso cadre biso pepele mais
masolo zuwa mabe. Mais est-ce que ne de toyo kaka pe bino apparemment bokenda vers ba leader na idée mo bino to bolingi bozaka basi ya ba leader. Alors leader ce qui peut akosio aleki nae lobi komotamola na komoni na mutu ote azalaka jonanga mais solo la te. Mais est-ce que ba leader on attend bokenda oyoki ki leader déjà na mwasi nae. Mais pourquoi bino bokenda céder ça? Non, wana c'est faux, il y a le kuta mambo le kuta. Il y a le kuta dans ces leaders na ebité. Selon ma solo ka bande balobaka. Leader soka na mutune o akochaka na ye. Bon, na ebité peut-être ko linga dans ces nyos so ebate. Akoya pe boya semno ba je banini so mote Manuel lingi yo kaka. Selon nga penza na ebina masolo na te ya lokuta. De yo tikala jamais kozala likango ya leader na yo. Jamais. Mais est-ce que yo sa obina kitoko wana succès? Apparemment tout le monde va leader va libérer bino. Parce que comment la procédure va bité pour Petchoa qui maté, il faut ngana zala na yo makambo na kuta na ngote. Nga kuta na nga ngote na ebité sonde na roluba. Na kuta na ngo jamais na kuta na ngote po na mona pesi ni pe ya mabete. Tom suba ko ningisa o na par na yo mupanzi na yo na ebité bo yo betela rappel solo te soza crâne biso to ba danseuse c'est longa tellement non nakuta na ngote mwana loba ezate moi pena na loba penza kenga pe boyebo non nakuta na ngote siko muzi exceptionnel une vérité fongola pe motema pour na nini baloba kibini ba danseuse boza ba bola Petchoa na ndumba Petchoa momia mututu pourquoi ba benga bino bandumba? Merci na évité na sepeli na mambo zotu na sepeli na makasi bon dans ces nyonso surtout le lot koma elate na biso comprends na ndinga mabete o ayebi openzo ko na concert bo vandi selon masolo kaka o obule danser zandumba eza ba danseuse mususu sora bima na ebité mais na part nanga jamais parce que babilamba on est bola takana tout le monde danser la lamba mon pena kino a parti misusu ya nzoto ya nango polele bilamba wana ba leader ne ba ponela rabino to bino ne bokendaka bozo senga na ba leader keno leader mais même c'est logo moyeza pe mbala suka c'est à dire que non et comme côté suka ina ne ba lobara les abino mo tous ba leader ne ba to imposer abino bolata nengon te ba leader ba ko imposer biso te nga mo nde na boyo so na ebi forme na lingara fo elamba otona otombola otona omona ngo na sepeli nango komona okabo no na kotso na nzoto te na talika ezarasi nanga na lata nanga mais na ndinga mabete yo tonga na lata moninga na ntselo moninga Petchoa seke asola kando lobi mais tout solate dans ces signes sauté mais bilamba bolata parce qu'on a scène ne obobine la rawana ba uniforme soit bien ba uniforme bino monde bopona bosepela ezala parce que dans ces to éviter beaucoup la taper bien tout le monde a mikolo tout le monde monstre à comment là ça va danser quand même ça va d'une manière assez décente mais si au monde va danser la plupart il y a ba groupe nous sommes la danser ça là couper moko tuni o couper mon na soki il y a 10 ans mais a fini en pena na nzoto bino monde bo exiger pas pesa bino bilamba ya bongo to ezala ba leader ne ba imposer bino pour ba exposer bino. Non, c'est long à la place na uta. Tu vas nous sala balobani. Photo préparée. Toujours coaché. Les photos là tabu APCD. Donc faut simba. Mais idée mingi za kanini ya o polele wana. Tiens, polele katin. Ya polele katin. Bon moi ba danser misu mikolo te ba beta pe moi ba maputa. C'est local ça va se et kasi idée faut se boyo kani to sabwe na concert bo to la tabwe ezala na kabwe mais so boule libanda ke bandumba non bongo te ba danseuse to bi que quelques danseuses ba taper koleka ba le bito comment la difficulté à kobala lelo mobali tout pour pesto respect mon kaka on dirait Petchoa na coaché na palette na ebité yo na mamba bolingo na kobina okutana ba problème te que okutana sona parce que ba danser ba lui en ebele biso ba comment pour escroquer biso moi jo mo ya sur la kilo sur la bien neti ay pour abala yo une fois que sur bimina yo esili akimina yo soko landeli mais papa okimela ni na bi yo na okama solo na yo kutu boy est-ce que tu me kamina no koyeba penza
pourquoi est-ce que vous avez une difficulté? Yo scoop d'après yo. Pourquoi on a un problème que bolingo, likola musala na yo et bomelo bolingo. Merci nakuta nango. Nakuta nango musala et bomelinga bolingo. Mais suka film na ya kito na tala ki penza ke na kotsa pene esprit na travailler musala nanga on sait jamais lobby. Comprends? Et mutuana alongwa kina epe na leki nanga mwamino afandi nanga etapenza mekanda sunga. Et ça l'on passe comme on a que je m'ouvre au lingi déjà ma casse au mi pesi mais à au linga yo le sous-souté pour na ka musala qui danser. Oui nakuta nango ya makasi. Nakuta nango ya makasi ya makasi donc moi le mingi ezate. Mais au sala neni pour au lexa quand même étape parce que bino basi za o te na comme bel estomac na comme moto attention. Parce que yo sala neni pour tension zo estomac za. Toujours peu attention ouais. Oh, donc il faut faire attention. Toujours peu attention oh faut okutani boye motema no kaka. Donc baninga poko expliquer moi moninga moko boye biso te masacha na se boma zongisa. C'est ce que père Kimi. Te oh et masolo il faut yeba mikolo na mona perte. Faut yeba mikolo na mona papa te. Er mo zolingo bomba mais te mo zongisa ya zongiso so za pe mutu pe no concentraka. Au concentré au concentré pena so ebi ke masolo na o sara boye boye zonga nzela. Alors, c'est vrai, il y a le bosso aussi quand même expérience. Ta papa qui mime au esprit. Papa a mis balai aïe. Et là il solano que non a besoin à l'ingayo to beau vivre naï. Au plus ces réponses ni jour. On dit mais quand balamo koto moi koke baki bezalaki. Na onzi mamba mote. Funa sala moi lo leso. Funa sala moi lo leso ya kibo mwasi. Tom soupe na role kananga. Oui, je crois quand même tout toujours évoluer malem parce que musique tout à l'heure tout sur la Magambia Bolingo le lot. Mais est-ce que tu penses que au se sentaka à l'aise na Bolingo, c'est-à-dire yo na mobile na yo na bana mobile na yo ayeba ki ozala ka danseuse? Est-ce que pe mobile na nga ebike na danseuse na zaka danseuse ayebaka ndepé to bande ko kumba na Bolingo na biso ki danseuse so na ki répétition et pas bande ozala répétition pe so esili toke na biso na oui belika problème te on a posé problème moi zo za ki te me mère bini danger oui si batou nezala ka ba tonto pe comme oluka ba landa azale pe na zua azale na zua makasi er moko obina boye batu musuba ko cha bambongo er moko boye pe depuis 6 mois tant bima kaka bo kende boye o bote mo comprendre mo boye faut zongisa so zongisi bon kufia te yebaka ko sola yo mama yeba ko sola papa pe azonga pour vous akana. Mais est-ce que lelo ne baloba ki ba danser ba lingi mamba kisi trop? Est-ce que na série pe bando bina on a pe danseuse ba massa on peut bando ko taper jeu des alaka il faut ko taper pas père mo boya bombaka yo mama imoko osukola ezalaka pe bando pumbwe na bango bando pumbwe na bango na ndenge na bango oya ebi masolo na esika kendaka po ya attaquer selon ye kaka mais netinga na ebe na makambo na te tant na pesale na ngo mais nga makambo na ebaka ngo te okokende place boye obini esali yo mwa eloko moko boye te osepelaka te osentika bien te donc faut zonga ntango ozongi bakoyebiso mpe misuni eza flou non ntango na oyoka bongo moye na ya susu moye te ndolukaka na ndenge nanga ndepesanga bakanda na vanda nanga. Mais etikala mpe kokomela o te ke ozala na kati ya groupe mo boye leader a imposé bino to asenga bino ke no bino nyonso bozala misusu na ordre ne moko boye c'est-à-dire bosambela soit place moko soit boke bokutana na père moko boye to marabout to nani makambo wana ekomela mpe yo? Nge ekomelanga te etika mpe okomelanga te ata mokomoko po partout na banda okende banda osepela nanga nde nayembaka mo boye na odébrouiller koyemba me nayebi koyemba me nakuta na makambo wana te
leader abenda nga ou bien mopanzi expliquer nga que lelo tokende boye be photo sala boye be mise boye obinga otamaka mu leader ayebisinga photo sala boye non nakuta na ote vraiment. Mais lelo ne tout le monde ba danseuse ba comment na système dernièrement notre monde l'équivalent qui nous montre kufa awa ya danseuse ceux qui dansent à kufi au monde il faut boba la SOS c'est-à-dire boba ndako sangisela bino mbongo. Alors on se pose la question bino moko ba danseuse tant bobina na carrière na bino na bomba mbongo te parce que tu quand même bossa la na kati ba orchestre salaire pesa la ka ba tchaka bino à l'aise bomba mbongo te to salaire ndeza la raté place bobina. Merci. Salaire est raté. Salaire est raté. Salaire est raté. Dans la fin du mois, boyo bini mais salaire na souka wapesa. Salaire est raté. Ozo salaire. Quand ne bo bini ka wana babuba o mutukeye bokota la mutuka bokende leader azolanda so yesinga ke ba pesa bino moi loko wana akate bino kem ba ko samino kaka yo to chango na kesi pour l'intel pour ça la biso boy mais ti fin du mois ici la bo so pelote o zela ka ba concert ba benga bino ok beta quelque part bo fino ka moi muke même muke ngwe osimbate. Mais est-ce que muke na ba fina bino na e ko sala pe que non o le sape ndako o somela pe bana moi bilamba futa pe moi minerval muke na e osimbate pe esimba apete o pesa o futa bana minerval o le sapalin yo moroza na poste tomba moi nyovi moi poudre moi mafuta moi simbati. Mais écoute ça neti baba mukeli ba fina bino na ti après kobina ba fini bino ni $100 te wana masolo ka $100 ils belé tous amuke ba $100 ane za muke ba $100 ane za muke toi combien na mbongo ba otozui bo biso ba danser soye bien ote po biso ba danser peut to kotsa pe moi moi loko mais mutu na mutu pe ba finaka comprends wana ya masolo ka ya kati mais moi na biso ezate mais na biso que $100 est belé. Ah oui, $100. Mais est-ce que obi ke mutu déjà obi ke na zo mbongo mo ya malonga te pourquoi botika te au moins na bino susu do boki bobeti concert ba isi bino ke bino boko ta na kati ya bus ezongisa bino par exemple matete ezongisa bino msusu na ngaba ezongisa bino msusu na siège na bino leader aola na leader ya koti na kati ya taxi na car moi bien ya kena quelque part que ça mama lili aomela aolia mais bino bozuka ka mbongo ya transport au moins na susu jour ya rep lobby na bino susu boyeli susu na ba bilama na bino ba teni boyesu ko bina botika raté point ngasi na rotika te tema na limu sala na rotika te ngana lukana kende liboso. Mais kokenda ngo posa na ngo toza posa to ke liboso o kendo koti na orchestre boye osongi super leader même mama kamongo ka kezonga donc esimba kati. C'est pour dire que ba danseuse na kati ya ba orchestre vous allez respecter, c'est-à-dire place na minus que place au ba pesa rabino yango place est bon et koki na bino to ba tia rabino na place moko ya mabe ba tia biso na place moko ya mabe faut ba tia biso po biso to ba mama to ba mama na ndinga mabete faut ba tia biso na place na biso ya ki mama tant ozotala que danseuse o azapena mulende ya kolanda masolo esika ya zolinga koma en tout cas za mulende na waza mulende te donc ceux qui asa mulende te ton musu peut-être boso la bien te akobenda ne pas que le place ne musu mupanzi neti selonga ezo simba kati pe simbate simbate donc yango moto vandi nzamba sunga so tozwa place yango nde tobeta ka mutu nde to telemi bo nde na telemi seke na wala na masolo. Alors le lot après danse quand même tout sauter parce que tout y a après danse le lot okomi maman déjà ya bana ozana ndako après danse obanda okanisa osala nini après danse après kobina obanda okanisa osala nini okutana na ninga cop to nini osala ka lelo pour o vivre quand même parce que ozobina le sous-sauter ofanda nona ndako mais osala ndenge nini pour obokola libota na yo obokola mso bana osunga pe bandeko na yo ya basi ya mibali osala nini. Bon nasa nga avant nos musique na bandaka masolo déjà ya suki na bandiango mukie
na comment vivre na aka na masolo suki bafi babima ebele bastetique ezali mais biso tosala suki déjà nayebi mosala suki soki client ye soki esengi ke bapesanga mwa moke bapenga mwa moke na oyebela mpo bana tozwa ata mwa pema kwa ederangeaka te komona keno nga nde nazalaka boye mpenza muzi dans 16 moko boye kala bando bengo nani susu Aminata DS New Jack. Voilà. Aminata DS New Jack. Et bando salo nini komona keno Aminata DS Muzi New Jack. Bakomo nyonso tona ba opesa yo siko lelo mutu moko peut-être msa na ko banga yo bando respecter yo bando banga na nenga musika amona lelo sous peut-être yonde komo kanga no suki e bando gêné ote na ebandeli. Non, na bandaka de masolo suki. Na bandaka de kokanga. Donc malgré ko bina mais o bandaka pe kaka kokanga. Na okanga ta na kendule musique répétition kozonga bato ba binga masolo suki. Njake muzie to bande ko luka. Lobby ou bien pesinga jour on sala suki na bongsa c'est tout. Mais et dérangeant na masolo onde na tambole li penza na sunangi le côté. Na je le côté mais tosenga kaka. Et Simba, Muzi, et Simba parce que tu as vu que tu as bana nzambe. Alors, ne te zalaka boye, les lots qui mutolinga sungayo. Aki ko sungo osala nini parce que il faut to y bapeti. Ne bi ke batoza awa ancien ya matete bande ko bele o batalanga ba osungayo. Parce que na olinga vraiment ba sungayo. Mais si balingi basungayo eza po osala nini na mbongo wana okoteka okosala nini po teba quand même que projet nini oyo zanango. Merci so basunginga neti na kosenga na bavena nga matete ba obayebinga New Jack leki na bango danseuse ex tozana biso posa ya ndule zanango mais taka balifanto baza tokomo senga siko pa bavena biso neti nga na osenga pa bavena nga possibilité vraiment na olela na nango te o aza nango ayeba kaka leki na bango Muzi New Jack Aminata azali toza kaka mais tolela kaka makoki ya te siko nini okikosala obando teka tombola o continuer ka ba o fongola salon au sala nini parce que tant ba kabelo pe mbongo fo ba yeba que to kabela petit na so Muzi mais to linga même to yeba a sala nini puis à la télé lobi susu ozonga bo edenga bo sunganga nini oyo okosala na sengi penza mingi na vena nga maître ngambe masolo vena biso leki na yo Muzi leki ya petite sœur à Mozande Goya staccato musica kobosa nango te masolo yo bikavi leki na yo aleli Robert Basende venanga ya makasi ve histoire sila te tozaka na Japon tozali na ndule toza yo bika petit na yo tolela na koka TV so ezali yo ebikaka basunga yo sikoyo yango na ba basunga osala nini o bando teka tombola so ba pesi mbongo eza po o banda oteka malewa eza po bando teka bilamba eza po osala na mbongo wana nini osala eloko nini o po esunga ka dans les jours à venir. Bon merci nga penda selon nga à part ndule soki pena makoki ezali na fongolaka salon po maboko ezesala salon na osala nanga po na ebelaka venir alilo na lo po tokende ba age kende. Merci beaucoup Muzi, je crois que nous allons chuter puisque tu es quand même tout courir derrière le temps. Alors tolingi tozonga moi muke Sima souvenir nini ya malamu oyo zanango na makamba obina so lelo fan de bi nga pena New Jack nga pena Minata nga pena boy nga pena Muzi eloko oyo esa musique eloko nini souvenir nini ya malamu zanango na musique. Bon souvenir ezate pona banda komona clarté quoi. Souvenir ezate na mona clarté olongwa okenda wa otika ngo ba biloko moya bien mais solution ezwa maté souvenir vraiment ezate. Alors
eloko nini oya mabe olingaka te oyo esala yo pasi na mamba musique obinga mpona eloko en tout cas musique na osepela susu te na bana salamu eloko nini ya mabe omonaki oyo mpena na musique na kobosa nango te eza mabe mpona nga souvenir oyo mabe na mona souvenir ya mabe oyo na opesa lelo mpona loba en tout cas nazwa eloko mwa malonga te mais eloko na oloba kaka na balider nyonso bolingaka te badanseuse balelaka bamise balelaka lelaka po esalaka bien te yango bamise mosusu baopedre makasi po bachanteur badanseuse bachanteuse baolelaka yango monaka bamouvement ezovanda te neti nga mpenza mpona nga vraiment bon nayebi te. Merci beaucoup, Mouzi. Je crois quand même tout Kabouana, mais avant tout Kabouana, Nalingi, Natikelo quand même temps. Ne va ma banga, ou boka quand même ba purve na yo, ba serre na yo, ba tout ebi kenon ka ba okiko sunga yo. Merci, na pesi ba dédicace nanga, neti na bandi na famille Munoko, famille Munoko, grande sœur nanga Mirae Samanda, Moulende Munoko. Petit frère nanga Charlie Zangefu, papa na Basile, papa na Kevin. Na pesi dédicace nanga, na pesi mbote pa maman nangai, maman Ngombe, Munoko, maman moi c'est ya papa Basile. Na pesi ba nangai Djidja Goyo, Basili, Miriana, Merciano, grande sœur na Luanda, Bibiane Kanene bambote belé, eloko lobezate donc bambote ka ebele, Raissa Vambiro na bosaniete, yende penda fofanda penda umela na ngwende. Merci beaucoup. Alors, tu comme na souka nebi quand même keza bato matete na bando kilosko bana matete opena basala combo. De unity adne image. Ozoy baye. Oui, on a grand frère na biso prêtre makasi na Itimbo. Grand frère na biso. Donc adne image nani Robert Basende. Robert Basende, grand frère pe donc papa Oumela Somida. Leader à makasi na matete na lata lamba na ye na obina na ndule atindela biso mo wa biloko na pese ba moto ebele trop papa na biso mwana na yo Aminata DS Mouzi na Batandu na pese ba salamu ebele ya kilo na bosani ote simba ba charge tozali aleta mbwe papa. Merci beaucoup. Alors, numéro de contact na yo, so ba toalingi ba benga yo, ba okiko benga na numéro ni ozara na WhatsApp. Non, naza na 090. Donc plus 243 90 090 69 40 880. 880. Donc du plus 243 bobeti 90 soit combien 090. Oui. 69 40 880. 40 880. Alors, c'est les numéros qui peut joindre de Mouzi. Donc, bonne volonté, bonne foi et à soutenir un déco. Tout soutenir parce que Aza maman, Aza na bana 4 déjà les belé, tout tcha et poids pour à matali sous parce que le so bozo mon na ba chakou di bondance bomona ba kilo anzenza bomona ba plein à plein wana ça dure qu'il te puis série wana ezo inda ça dure que ba tout o esengel to encourageaka. Alors c'était quand même la voix de la femme oyo bonaki boyoka boyoki yango. Merci infiniment na binonyon surtout beau s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous pour nanga na tiki bino mais na tika ndezala kaka tozaka à titre rappel hein ndezala kaka un petit pas en arrière. Alors pour nanga tukutani na mikolo koya. Donc merci na leader lui, merci na Jojo Raissa Vambili, merci na Jordan Panzou, merci na Chouchou Natati la véritablement femme d'affaires bande cognon surtout. En tout cas merci mingi na bino surtout. Au revoir. Donc kolo e sunga bana e kolo e sunga bana e mama demile koki machakue Machakue, oh Machakue. Oh mama pona nini boy ko binamo
Oh maman père. Bonas. Ça va, na sepeni. Toningisi mwa muke. Charlie Zangefu, Yaya Zali, Tozali, Pepele, yo leader makasi okeli boso. Muta omeka, kaka. Biso to abana oni, tokede ali boso. Ya mabie zate yo leader makasi.